Congo, Congo ndemboka. Merci Bande Kobalandi à Eco Dynamique Télévision. Boza ebele bozolanda biso na Kenya. Bande kwa Kenya bazo benga biso partout. Pona ko féliciter biso na musala kitoko tozali ko sala ko servir diaspora mobimba na libanda ya mboka na biso. Boyebi masolo to solo la toujours na émission na bino oyo boye bolamu boza ebele na baetando eke bozolanda biso na émission na bino Congo ya nani to tuna ka question na parce que il faut to yeba Congo ya nani. Est-ce qu'ils ont rapport à baï politique? Ils ont rapport à bande de la société civile. Au Congo, ils ont monnaie pour les Congolais. Ce qui situation moko est difficile na mboka et c'est ne peut pas concilier peuple congolais parce que il y a des souverains primaires azali na clé il y a ba porte nyonso il y a République démocratique du Congo. Toko solani ni na mokolo molelo. Toko beta masolo il y a actualité de l'heure. Boyebi Jacob Zuma et Longona Lingomba monene ya Sadek baoti ko solola na bosolo na bango ba misi décision ke nakata Congo mapona mekozala te année oyo. Est-ce que ndenge Zuma alobi bongo azali na ndingisa o ba congolais ba pesi aloba bongo impact ni nezali na maloba ya Jacob Zuma likolo ya mboka na biso hein. Tokobeta masolo ya voyage ya président ya rassemblement boyebi abimaki libanda akeko sala nini bakeko kutana na Moïse kuna na États-Unis bakei ba voyage touristique bakeko teka mboka to bakeko sala nini toko solo la insécurité na République démocratique du Congo to komi wapi est-ce que eza important ba cha état d'urgence na katamboka na biso elongo na nani na mokolo malelo bande ko balandi nazali na esengo ya koyamba mwana mboka maître Nicolas Lenga azali secrétaire national en charge de la communication et porte-parole il y a parti monene en vol il y a mwana mboka Délice Sanga cadre azali pe cadre na alternance pour la République plateforme électorale où ils ko soutenir candidature ya mwana mboka Moïse Katumbi pe cadre na kati ya Rasop où ils allaient diriger et pas ya Félix Antoine Tshisekedi na mwana mboka Pierre Lumbi mwana mboka Mbote na yo boni nzoto kolongono makasi ezali nzamba pesipema oye ozui banzela pona kokomela biso na studio na biso ya Eco Dynamique Télévision mikakatoneza yakite yambo na kosenga bino na kopesa bino matondi mingi po bo bengi singa yawa pona kosolola na bana mboka pona kotalisa makambo ekolekana na kati ya Congo ya biso nzelele kaki malamu boyebi biso tozali na kati ya parti moko munene parti na kati ya opposition oyo population indimi donc tozana tina ya kotambola na ba bodyguard te to ba garde du corps te to tambola relongo na population ba accompagnera biso nzela nyonso te to comme na bisika wa pitoro kenda. Le 31 décembre 2016 tozo kende déjà na suka Bosnia qui accord kuna na Senko accord wango ba majorité ba lobby ba respecter yango ba poni premier ministre o ndenge bolobaki ici na kati ya rassemblement plus particulièrement na UDPS ba poni président SNSA Joseph Olengankoi o azali membre na kati ya rassemblement lelo ba koma na rassemblement na bango bazo benga bango na terme français le frondeur na kati ya rassemblement pona bango ba respecter accord mais ko respecter accord de Bosnia qui bolobaki mingi ezali pona mapona mi mais bango balobi moi ba organiser mapona mi année ezalité na monoko ya Corneille nanga azali président ya Seni bolobi boni na lopoto balobaka lorsqu'on pose une question on donne la moitié de la réponse dans la question donc na mutuna yayo eteni ya noezali na kati potuni bawe bandeko ya d'ailleurs eza sous majorité te tobenga bango mouvance présidentielle pour majorité ezala dégager na ba élection bandeko ya mouvance présidentielle bandeko bazali nzinga ya Kabila balobi bango ba kokisi makamto yokana ki na accord
bongo sika il fallait que na ba élection mais ba monique sika élection ko sala maté pour seni alobi bongo déjà koloba kaka ke ba monique élection ko sala maté ezali ko kokisa makambo loba mangi na kati ya korte sika to zonga na libandela olobi bango balobi ba kokisi makambo ya korpo ba poni ndeko Chibala na ndeko lenga moko lokola premier ministre bongo mosusu lokola président Asensa mais na kolikete bandeko na biso ya mouvance présidentielle ba yebi kotanga ma comité na kolikete ba yebi kotanga ma comité parce que ma commis est commis clair ndenge balobaka na lopoto noir sur blanc que le premier ministre est issu du rassemblement, que la présidence du Sensa est animée par le président du conseil des sages du rassemblement. Et comment m'a na lopoto? Elingi koloba, rassemblement nde akopé sa premier ministre Oyo Arokamba. Président et conseil des sages à rassemblement nde azali malamoko président à Sensa. Bino Soboyebi qui est président et conseil des sages à rassemblement, ils allaient Pierre Lumbi. Et wana koto likambo ressemble ça société. Si ko to mituna, est-ce que ba délégué au bakendaki na beaucoup tani wana na Senko. Délégation on ezalaki conduite par mwana mboka président Félix Tshisekedi. Est-ce que délégation wana apesa ki kombo ya moto il faut comme premier ministre pa ndeko Kabila. Tokoli kete ba pesa kite ngamoko na zana rassemblement to pesa ki bango kombo wana te wapi na makanisi nini na tina nini pe na lolenge nini bango bakende kozwa ndeko Chibala elakisi ete lokola bazalaki na posa ya kosala o babengaka na lopoto débauchage nde bakendaki kotoka mwana mboka Chibala na mwana mboka Olenga po basalisa bango mosala ya bosoto bakosala lelo oyo etali peuple na eloko te oyo ezali pe na litomba moko pona Congo te kasi biso tolobi accord ya Senko ezali accord ya Senko ekoki kosalama ba élection pe koki kosalama na décembre ya année oyo ndenge toyokanaki eza faisable. Voilà bozolo bakaka na maloba mais na réalité tozomona bande kwa majorité bazo continuer ko renforcer diplomatique na bango lelo ezalaki koloba na kati ya mboka awa ebimiti na Afrique centrale comme lelo na SADC Zuma pe azobeta c'est alobi ke mapona mina RDC c'est impossible ça na 2017 olobi boni mona mboka na lobi Jacob Zuma koma kosala na seni na lingina na comprendre Jacob Zuma koma kosala na seni kaka bango moko balobaki awa balobi ete toboyi makambo ya ingérence esengeli makambo yango esalama na kati ya Congo boye na boye boye te bokasi soki Jacob Zuma akoma kosala na seni bayebisa biso poste na ye na seni eza wapi a remplacer Corneille Nanga to aza délégué na composante nini oyo a délégué na kati ya seni esengeli toyeba non tozala na moi sérieux boyebi mutu aza congolais aza pena na motema ya congolais akoki kokota makambo ya bosoto ndenge wana te akoki kokota makambo ya bosoto ndenge wana te debino te mwana mboka na lobi na nzela ya bitumba nzela ya kobimisa peuple na balabala ya bité bozela na année ezali koya élection ko sala mutu na oyo tuni yo na koyana lango makambo ya kobimisa peuple na balabala ya bitumba na koyanola kasi ngena zonga na nosima Jacob Zuma a salisi peuple na Afrique du Sud. Boyebi ke azawana na mokongo na ye ba motion bembo eza likolo mokongo na ye. Bazolinga ba bengana ye avant mandesila. Po asali bosoto bondoki na kati Afrique du Sud soki ba oyi ba mona kandele na minute yo Mandela kolela. Bosoto na koyebisa onde ko ya biso to ndima bosoto wana na Congo te. Boni ye atiki mboko ya ye oya kokoka kokambate aya kosunga moningo ya ye pa kokoka kokambate wana Congo po ba continuer makambo ya bosoto te ngai congolais elongo na ba congolais nyonso oyo tozana motema bo congolais to boyi makambo wana. À un moment il faut être sérieux lorsqu'on parle de la République to yokana ki biso baso ke to ko sala maponami na décembre 2017 biso banso pona ko lakise te to ndimi makambo to yokana ki to tchaki mokoloto na biso. Une personne sérieuse qui réunit sa signature est un voyou.
moto yo ye moko batie mondoki na dikosité a signé atie mokolo to na ye pona koloba makambo yo na tangi yo na ndimi yango bongo sima wangani baza voyou esengeli to sala maponami na décembre 2017 soki ndeko Kabila na ba postolo na ye ba moni ete bango ba pomba ya Congo ba boyi maponami esalama na Congo na 2017 rassemblement elongo na population toko kitana nzela poto tia Kabila na ba postolo na ye libanda ya makambo ya kokamba mboka to zongisa makambo lolenge esengeli to kenda na maponami peuple pona bato ya sika poto kamba Congo elongo. Mwana mboka le Lambert Mende na ba déclaration ne outé koleka bino ba yi opposition bozali ko beta CTK en article 64 alinéa 1 premier. Ya lobi soki bino bokosa la alinéa premier bango ba kosa la alinéa 2. Ekozala mbutu na moni. Yambona na yanula penza na mutuna oyo na kozonga na mutuna tuna liboso na yanola gite ya tolingi to bimisa bitumba te esengeli batata ba mama bilenge basina mibali basosola likambo na koloba oyo ko kitana nzela pona ko revendiquer droit oyo ya yo eza bitumba te eza constitutionnel e komami na mobeko likonzi na constitution congolais nyonso azana na droit ya ko kitana nzela pona ko revendiquer o etali ba droit na ye sika ba ko bangisa bango balobi boye boko kitana nzela masasi ko beta bato bako kufa na lobi totambola na banzela ya kisasa pe partout na kati intérieur ya Congo osomona mabele ko bimisa masasi ko beta ke bima wapi esengeli ba yanula bango. Donc mobomi ya Congo ezali bato ya ndeko Kabila o basimi mandoki poto kotambola leo na balabala ngala nga kotambola makolo mingi balabala bimisaka masasi te kutu bandeko na biso ya ba médecin ba ebisaka biso ba conseillera biso il faut que ça la marche pour la santé ezali malamu boni baloba ba marche ba activité ba revendication bato ba kokufa lolenge nini. Donc balingi koloba ke ba oyo ba kolinga ko salela ba droit constitutionnel na bango ba ko kutana na liwa po bango ba ko bomba bato na nzela to ebisi bango makambo ane ko bangisa bisote boyebi ngai j'ai une certaine tranche d'âge. J'ai commencé très jeune les activités politiques sans être dans un parti politique parce que nazaki na bolingo ya Congo na posa wana ya démocratie, c'est-à-dire na assista na fin ya règne ya Mobutu ba activité nyon surtout ya démocratie salamaki avec la population na assista nango marche ba chrétien na assista nango. J'ai même le souvenir frais ya ndenge ba panzaka biso na niveau ya kapela na ba camion ya maya moto et consort. Donc makambo yo ndeko Kabila ko sala na ba postolo na ye eza makambo ya sikate to mona yango to lenda to ko kitana population na terrain to ko tia bango libanda ya makambo ya kokamba mboka soki na décembre oyo ba élection salamité ba ko sanate Congo oyo eza ya tata to ya mama ya mutute Congo eza ya biso banso toza na droit ya vivre bien na kati ya Congo oyo sika ndeko menda ko kosana liboma lobi bango pe ba ko utiliser eteni ki ngandi article 64 tala toza la bateau oyo mitwe ko sala toza la bateau mitwe ko sala tangu to kendaki na accord ya 5 famille politique ya ndeko mende bazalaki te tango toyokanaki makambo ya référendum ezate makambo ya 3e mandat ezate makambo ya prolongation ya mandat ya Kabila ezate yende ndeko mende azaki wapi abana ko lala pongi famille politique ne bazaki wapi te tozala sérieux soki mende akanisi ke ye aza pomba akokutana na pomba ya solo ya Congo, ça veut dire population et lokola population ache mayele na ye motema na ye pe espoir na ye na rassemblement biso ba etoza ba cadre na kati ya rassemblement et longo na ba leader na biso tozala na terrain na population po toto bengana ndeko Kabila na ba postolo na ye na makambo yo etali kokonza mboka bakotikala na Congo soki balingi lokola ba électeur na koyoka ngambo na ye bakoloba Kabila umela ngape na lobi oui esengeli a umela kasi a umela libanda ya makambo ya kokonza mboka po amona lolenge nini bakamba mboka malamu et puis il faut azala électeur soki ako voter ndeko Moïse Katumbi et ozala malamu il faut azala électeur na mona ki akende ko s'enrôler
carte wana azoki eza po akenda kopona na maponami soki ba candidat ba kozala ngai na kosenga na ye soka kolanda bilili oyo akenda ko voter ndeko Katumbi po ayebi lolenge Katumbi agera katanga ye moko abetela ye maboko elingi koloba ke soki azwi bokonzi ya Congo mobimba akosala lisusu malamu koleka esengeli ye akenda ko voter ndeko Katumbi. On dirait mettre lengato to kene malembe on dirait bino ba yi opposition bozo chaka kandeko Kabila pression et sengeli atika et sengela salaboy mais na kati ba parti politique na bino on dirait bozo girango na ki dictature moko makasi na pesu exemple ba parti politique eza na kati ya rassemblement toki na limité kuna mwana mboka Etienne Tshisekedi akufa tisiko mokitaline azate ba respecter statut na bango bien ba respecter tozonge pa na bino na alternance pour la République mwana mboka Délice Sanga akambi alternance akambi pratique kiti akomi konganzama on dirait bino bozo saka pression ndeko Kabila tika mais bino moko bozo la notion ya démocratie te motuna na weza kitoko makasi na kolinga bato bakolanda biso balanda na bokebi makasi ya nona kopesa ya yambo parti politique to lingomba ya bayi politique ekambami na constitution te mboka Congo ekambami na constitution ndeko Kabila eloko ekotia ye pression ezali mobe koli konzi elingi koloba constitution de la République oyo ye moko a promulga elingi koloba atia mokolo to na ye pona koloba ke iyo tondimi yango avant ye atia mokolo to na ye bazwaka constitution wana bachaka yango devant la clameur publique c'est-à-dire na référendum po congolais nyonso tout atanga lo basoki andimi yango congolais nyonso tout andimaki yango référendum bato bandimaka constitution wana à plus de 80%. Elingi koloba tondimaka yango simana yango ndeko Kabila atie mokoloto kaka mokoloto na yende kolanda embango biso to yana sima mokoloto ya ye moko sikwa tozonga na makambo ya balingomba ya bayi politique nazali membre ya UDPS donc na yebi penza statut na bango malamu te kasi na ebite ba annonçaka ke congrès moko ba kosala congrès na kati ya congrès wana nde ba kopona ba dirigeant ya sika etc. Il faut que tout na bango soko yambi moko ya bango awa ko ebisa opona nini tisiko congrès na misala mité pona nini bazuna no président ya sika te mais na kotala ndenge ba kotambola na monike balakisi signe ya maturité po sans président ya parti ko tambola kitoko ba institution ko fonctionner ba action politique sur terrain ko kenda ngana beteli bango maboko balakisi maturité na bango tozonga na kati ya AR olobi président Délice Sanga anganzami na bokonzi te eza koyeba mabe président Délice Sanga oyebi na kotoyaka bayi politique ebele na mboka oyo l'honorable Délice Sanga est l'une des rares personnes qui a un esprit strictement démocratique. Mbalaboni alobi bande kotoyoka na kina bino ete présidence ezala rotative na silisi tango esengela kinga ina zala président sikamoto mususu aya kozwe bonga tout ça là bande ko nyonso nalobi bien nyonso na lopoto balobi à l'unanimité balobi vanda wana poni rotation et salamaka après une année na alternance. Kasi bobo sanité que alternance pour la République est une plateforme électorale. Na décembre oyo esengeli to na maponami poto mema mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe na ebonga ya kibokonzi. Sika na ba mois o etikali oyo bandeko balobi te au lieu de changer président mosusu avanda azwa temps ya adaptation na accommodation décembre kokoka et ko faire perdre AR makasi nango tonus nango oyo au PC impulsion mema yango tina suka ya ane oyo tokena na maponami bongo tangu toko kota na kibokonzi na AR pour AR ne ko mema président Moïse Katumbi na pouvoir toko konze longo na ye nde AR loko la plateforme monene et ko sala rotation nango pour na ba institution continue kitoko donc likambu ya komi tungi sezate d'ailleurs sokotali tote ko sala ba séminaire na biso kala mingi te na AR tote ko tenir ba activité ya makasi na centre Nganda sous le leadership ya yemwe mwana mboka Délice Sanga makambo likaki kitoko likambo ezala kité donc pana biso
démocratie est un état d'esprit na biso quotidien tokoki ko se décaler na ngote. Merci Mwanamboka, Maître Lenga, vous allez secrétaire national en charge il y a communication et porte-parole, il y a envol parti cher, il y a Mwanamboka Deli Sanga. Bandeko balandi boza na Montréal, bozo landabiso à travers bouquin Sepela na canal nango 120 toza toujours à na émission na bino Congo ya nani tozali ko décortiquer actualité de l'heure tozongi et pas inayo Maître Lenga to le bara vérité to linga raimbo ka ba ko landa biso ba yeba vraiment vérité à makambo ndenge ezali ko tena police polele question ya liboso na ngina tuna yo pona mwana mboka Deli Sanga tozo yo kana be ko to lingo confirmer biso en tant que porte-parole tozo kanabeko ndenge ba kui mwana mboka Bruno Chibala basai na ye awa isa asili akomi mupepe pamba ba kala mingi te bakubwaka ye sima kubwaka ye bakomeka ko tenter et pas ya ndeko Félix azali président na bino na kata rassemblement ceux qui a boya mais qui résister tozo yo kalisuna beko que ceux qui a boya ba ko tenter de président na yo Deli Sanga président ya AR président ya envol. Est-ce que ça solo ou déjà na moto limisaka la seka moke po motuna na yo ezala moi parti mo sekisinga lobi bakamati mwana mboka Bruno Chibala ba timo pepe sili ouais oyebi ke mo pepe sila ye te azalaki peka kana mo pepe te bandela omoni bato baza penza bilombe ya solo na kati ya masolo ya politique oyo bayebi ke mwana mboka Bruno Chibala azaki na mopepe moko te azaki na ndeto lo bana kisasa gaz moko te azaki na gaz te na makambo ya politique la preuve bokoki kozwa micro na bino bokiti na ona ba rue ya Kinshasa awa bosala sondage ayeba na gite te akoma premier ministre wa mutayeba ki azate kitata na lemba pa wapi azalaki ko futela lekisa esika bande ko futela et sa vie privée na ye kozala locataire ezali sumute. Mais ce qui est dans l'embe, c'est qu'on fout là, les qui sont micro partout, bah tu vas bien être. Et l'unique colobete, ce n'était pas un leader politique. Mais le cola, il fallait qu'on débauche Moutou au sein de l'UDPS. Hier, Moutou a dit que na posa ya mbongo, alo bingaye yobo suangaye baswa kiye. Olni botuni motuna ya président Sanga. Bato ba yebi moto wana ba koyebete. Aza motomoko akotaka na makambo ya pamba te. C'est un esprit averti. Nazo comprendre moko questionnement wana ya population, c'est parce que bazo reconnaître na kati ya président Sanga moto ya bwanya ya makasi. Wana pena moku wa bongo ya solo. Lelo yo ba bongo yo Congo za nango besoin yango wana. Oyo na koyoka ba ko benga ye le nouveau Macron, ba ko benga ye le maître du jeu. Et ça pour bongo ko sala. Veut dire mo oyo ndeko waze ko lobaka mutu montre, mutu wana alala ka te soki na nazo ya no ya mutu na te. C'est normal que bato ba loba non, premier ministre wa bongi na Congo et ko ko sala payer. Kasi pour na ko accéder na primature, biso ba yi rassemblement to yokana ki elongo na bato ya Kabila autour ya Senko procédure nini o esengeli rassemblement à Kamba primature tout ça na kati ya rassemblement biso to wanga na signature na biso te oyebi mingi mwana mobali wa ko wanga na mokolo to na suka ko wanga na zemi biso to wanga na signature te to signa ki ba accord ya Senko tozali na motema refungwa pour respect ya accord à 5 ans pour na élection en décembre donc tozo se tenir na owana makambo mosusu ya nzinga ba ba koloba oyo na français ba bengaka supputation eza moto na moto ko kanisa lolengo ya ye kasi biso na cadre rassemblement toza na nzela oyo biso to tracé oyo peuple a kozela biso oyo to kotambola na ndenge wana. Merci Tozo Chité déjà dans l'émission de l'eau bozo landa mwana mboka Maître Lenga nenga zali ko yano là vraiment na kati nyeso ko talibi ozo mona vraiment que maturité ya Sanga efandi na kati wana elobeli esekeli ozo mona na ba geste bande ko balandi
nazo banga qui est aussi ça ligne autre pesa qui bino parce que temps et ça déjà me pousser mais to rozalaka na to continuer ko rejoindre pour to décortiquer kana actualité mais to zoni na yo to moni mwana mboka Félix Tshisekedi président rassemblement à Keipoto tambolement moké na Europe pouf asota komi na États-Unis kuna photo morezo tambola na net yé mupandi Moïse Katumbi Mupandi bandeko ya majorité tant musu bazola la te parce que moko abenga ngalobi photo wana moni bakinena bango kotambola bangibate kamboka baki ko lukani est-ce que ils apona ko te kamboka ou bien ko amplifier sous ba sanction ba bata majorité parce que bino kota ba sanction kota ko laisser mbongo bosakanité bon ndeko wana ya majorité oyo akola la pongite alobi président Félix akende kokutana na président Moïse Katumbi Chapwe pona kotambola heureusement tangi kombo na ete poso ka kotangi kombo na esika boye ba bana Congo na awa ya kati ya mboka na ya diaspora soki ko azui kombo na ye aza ya kobeba osali malamu ozana bwanya oboyi kotanga kombo na ye oyebi soki ngana kei kotambola na poto kasi nakangi photo na baninga likambo ezate elo likambo ya koboya kolala pongi yango wana te soki bakende kotambola kasi bala la pongi bayebi ke président Félix abimaka pona elengi ya kotambola te et rencontre ya président Félix na ya président Moïse Katumbi Chapwe il faut ezalaka ke événement ezalo kola oyo ndeko wera lobaka kibwisa moi na sanza soki ekutani ezaka ke événement ale badongolo meso bakoki kolala pongi te po bayebi ke wana makamu sia nzambe zo salama bakenda ki pona kosolola makambo ya mboka basololi makambo ya mboka makambo nyonso ya makambo oloba na etando ikete kasi bakenda ki kosolola pona ko mettre en place ba stratégie oyo ko permettre biso to accomplir de façon efficiente feuille de route boyebi ke rassemblement sanganaki et chaque feuille de route moko sur pied. D'ailleurs, c'est l'occasion pour dire que le 3 septembre oyo tozo sala activité moko ya makasi et rozala démonstration de force moko ya makasi pe et rozala un avertissement na ndeko Kabila pe ba postolo na yeba ke soki ba continuer ko sala moto makasi ba kokutana na mbongo. Mais ba postolo na yeba kotika bino bongo te boko sala ngona wapi parce que mboka ville ya Kinshasa eza na insécurité. Ndako yanola yo kasina silisama ye oyo. Président Félix Tshisekedi a sali tourné na Europe, a kei na États-Unis, ba kutana na président Moïse Katumbi Chapwe, ba sololi makambo ya mboka et puis boyebi que bazalaki na bosenga na bango na Conseil de sécurité des Nations Unies, il fallait ba kenda ko continuer ko sola makambo ya mboka. Soki ba sanction ekoya, eza mabete boyebi la punition ne tombe que sur les indisciplinés. On ezali makambo nga ba yekoli sanga na kelasi tango na kelasi ya moke. La punition ne tombe que sur les indisciplinés. Ah bino bozole la benda ki ba punir na lobi papa na ngai ezali fait moko naturel avant humain azwango lokola élément correctionnel. Punition ekwe etumbu ekwe la kaka moto na yauli moto oyo azana abungi nzela. Soki ozana kotambola na kati ya nzela okotambola elongo bani mibeko ya mboka constitution etumbe kokwela yote donc ba o nyonso wana ndeko Kabila na ba postolo na ye soki ba sanction ko bakama parce que batamboli na discipline te sikoyo lobi ba kotika biso to sala activité wapi parce que insécurité za na Kinshasa donc bango ba pomba ya Congo mais ndeko menacer mazo menacer il faut reconnaître ngo ça c'est un autre débat. Soko lingito loba yango to loba yango pe kasi insécurité ezalité. To kotambola lelo na Kinshasa to sali émission awa. O eza plateau na bino yo vandaka watenga na vandaka wate. Motana mutauti ndako yaye aye pona to sali émission. Et lingiko loba ke to tamboli. To ko sala activité na biso. Na motuna na kati ya émission na yo tunaka Congo ya nani. Ngana lobi Congo oyo. Ezali ya tata na ngate ya mama na ngate. Ezali ya tata ya Kabila na ya mama ya Kabila te. Ezali ya tata ya bapostolo na yeto ya mama bapostolo na ete. Congo ezali ya biso banso. Moto ko bangisa moto azate rassemblement a ko sala activité na le 3 septembre. Au moni koloba non ndikozo banga te
balingi la obulu lobby baloba koza pe na dossier le rôle président na bino Moïse Katumbi na lobby liweza kambala mo somona mta kufimba mibale ata ko Lazare liwana ya mibale yoka ngona Biblia motakufa ko bembala moko soki bango bamoni baba pomba bakoki koya kosukisa bo moyo ya ngai nzambe akotala bango kasi na mwa pema ona zana ngona sena mokili monoko nangai ko kangama te pona koloba makambo itali Congo na lobaka toujours pour l'amour du Congo je ne me tairai jamais to koloba makambo eza pona Congo nako zonga muke na yebisa kibino wake na participaki na marche des chrétiens et salama kala na marche des chrétiens on est ko tambola liboso ya biso basango bazalaki eza na nzembo moko ezongela nga toujours na makanisi to mona ko yemba bobanga te bakoki koboma nzoto kasi molimo te alors bapomba no basimi mandoki bakanisi baza mibali po basimi mandoki basalo ya bango mosala biso to salo ya biso les vrais hommes se battent dans les terrains des idées pas dans les terrains des muscles biso to sala mosalo ya biso to kenda na ngoti na suka po ete to chande ko kabila na ba postolo na ye libanda ya terrain ya kokonza mboka po ete bato ya sika bakota to konza mboka po ete Congo kenda liboso. Merci maître Lenga bandeko balandi to comme presque na suka batie biso déjà sine kuna na régie to comme na suka mais maître to kozonga epai na yo liloba ya suka pona ba imboka bakotala. Na kosenga nanu merci parce que à part makambo ya politique nazali leader na ba association ya société civile ebele et puis au cadre pe na ba association j'aimerais qu'on ça quand même mbote na ba structure nyonso pa wapi nazali membre pe ona kukamba bayeba ke tozo continuer mosala elongo na cadre ya makambo mosusu to salaka na kopesa mbote na ba membre nyonso tout ya association Kinduku na ba membre nyonso tout ya association bana Congo ya Libela o bazana kati ya Congo pe ya diaspora na association ya OK pour la République ba association na misa to pa wapi nazali au cadre misusu pe na kambaka yango na koyebisa bango to continuer musala to kosala sur terrain pour na ko encadrer ba jeunes pour na ko booster ba mentalité ya Congo liboso pour na population na maimatali politique ya Congo babongama parce que le 3 septembre oyo activité ya rassemblement et au salama muto bangi sabinote to kozala sur terrain to yoka ki batu nungu balobi bango batinda ka bato bango bazala raté nga maître Lenga président nanga de lycée Sanga ba leader mosusu lokola ya AR na rassemblement et longona président Félix Tshisekedi tokozala sur terrain le 3 septembre peut tokozala sur terrain tito koma le 31 décembre 2017 soki to komi le 31 décembre 2017 ndeko Kabila a sali élection te a kokenda po Congo et kenda ndenge mosusu ba kosa binote muto akosa na liboma te soki a tietembe akokutana na mbonge ya population. Matondo Monamboka Nicolas Lenga, secrétaire national en charge de la communication et porte-parole, il y a parti, il y a Monamboka Délice et Sanga en vol, cadre na ARP na Ransop Rassemblement, où ils allaient diriger et pas il y a président Félix Tshisekedi na président Pierre Lumbi. Badeko baladi to yambaki moto to tanga sikawa na yeto décortiquer actualité de l'heure to sololi mais au monde atiki biso na posa parce que azana posa koloba mais minute ezali minute na bandi na mercredi prochain to koyamba et pour to décortiquer les sous bandeko balandi baimboka to pesbino merci na notre patron Rich Tempête, merci à l'équipe technique Mobimba derrière caméra tozalaki na basodami balé moko kombo na ye Moïse Pilipe Manassé Balo kuna na régie tozalaki na Gauthier l'impitoyable garçon na réalisation tozalaki na Jean-Sic Bay et à la prochaine. Congo Ndemboka